Congolais lokola ngai uvanda na mboka olandila mama mboka te. Tolandila mama mboka mais mama président na to bien depuis to kenda kuna mama mbongo moi mike moi rené si la moi fils que moi mike abomela tellement mama yi to kenda ka kuna. Donc yo kendela no ga mbongo. Alors le loso ozui musala mo peut-être ozo futo mieux ou préférer otika no kopa mo ya du progrès. Oh na chika ko bozo ozui musala na mbongo na na kopa du progrès na chika. Alors ben convenient lango ezala ni. Eza pe risquant. Ah, eza maman na risque. Nous kenda bongo bitumba pe buna mebini. Yo expérience à musala ozala ngo ya ngwana. Expérience ozala ngo ya musala ya ngwana. Alors musala ngo ememe lionini ifuti yoni. Ah, ememe lota. Bon, on continue à usala ngo pourquoi? So ememe lote metika? Ka so na zi musala. Mi cho mi china ma musala na boko na ezati mais to debuya ka mkimki. Ma commerce me loko chote kama nini? Moi loko mo te katana baba et puis ça go fils que mbongo. Commerce ndeti yani. Ya commerce ka ya te ka msusu mo cop mo ya kopira mo la mama nini o te kana gambela mani. Tout ebika ya ngwa. Un cop nga ebi ya ngwa. Et ça t'est déjà arrivé au Képe église, aux alara chrétiens avant comment yanketo au tikala pe ko e banza mbete na vie. Eh banjambe tende ni na kilo ndo sa ebi njambe. Voilà na no kini pe église. Ka di mana ba onte ba on baza ya police. Na za ki yanki. Ba ba ka di mana Différence des années. Différence des abinga différence des abinga ba on baza ya police ya armée na général ya kuluna ba l'état. Na l'état te. Na civil. Oui, bi ki ba jeune belé pe lelo bazo kende na bango ki soda pour que ba bundele kolo. Alors est-ce que ça t'est déjà arrivé ba benga yo pe ba intéressé? Ah, na ba benga ngata. Mais déjà n'espose na ngo so OK ou ko zo formation. Moi je pense que on peut servir pour la nation. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre site Les Nazariens TV. C'est bien moi votre humble Béni Loutete, l'expression facile de la presse congolaise, dans votre émission Autre Face. Voilà, la famille aujourd'hui, dans le cadre de la découverte, Ndengeto Mesana Kolaksabino, le Lenge Nini, jeunesse na biso ezoko évoluer awana précisément na Kinshasa, na capitale ya République démocratique du Congo. Alors le loto sepelaki to kita na commune ya Makala, précisément na Makala 1 ici kawapi commune vraiment et bandela. Tozana ba yanke ya secteur to yoka bango ba vie na bango par rapport ya vie actuelle au bazo mené. Mais avant tout na osenga na Montréal Chris Malamba soki akoki ko balancer les biso cantique pour que et c'est ça banana nzambe. Voilà, mbote papa. Mbote. Kombo nani? Kombo na Jonathan. Kombo nani? Kombo na Jonathan. Papa na biso Jonathan, oza nani? Ouais. C'est présenté. Oza yanki. Oza yanki. Oza yanki awa na secteur ya Makala. Na yanki secteur Makala général. Général. Wana ba pesa ki o grade wana pa le général Silvano Kasongoto yo mone mtomi pesi ba pete. Jusqu'à ce moment qui na de pesa ya grade yana. Da ba moni ke yonde mto bundara please yonde mto apela makambo kwa charge. On est général ni na bielo. Alors na moni na carte wana zani. Aka carte ba mambo ba pesa biso. Carte ka ba mambo. Ba mambo ka ya ONG. Ya ONG. Mais na yokaki soupçon mo que non ba carte au plus souvent eza utilisé pa ba bazo benga ba di progrès. Vous faire partir na kiriwana ba di progrès. Alors utilité na bino na secteur ezani. C'est utilité sur secteur. To kengila raka batama be miibi na Yumo yebi sibiso za yanke. Sko okengila susu ba miibi ndeni.
biso toya bayanke miyiba su te toboyi mabe yango totongi koma ba di progrès. Donc yo bongwani na yo. Alors motivation est nini pour comment di progrès otika musala ki yanke. Pour si je comprends bien, c'est que musala di progrès wana eza plus na bénéfice que musala ki yanke. Musala di progrès biso to ponango po anini soma to ponango parce que moi musala ma bi mama meti manini ma buto zo ata ma fils ke mike to kinga barano to kinga ba IDPS yango to poni musala di progrès na. Oto bimsa komba IDPS parti présidentiel. Oui, que ça parti présidentiel. Il y a président excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors yemoko aibi makambo. Est-ce que vous avez sir pendant la partie ba aibi bino? La partie yemo na aibi so aibi biso petana bambatu bamamba batu ba ka zo biso peka apatu bata partie IDPS ba ko na ba ranyo kuna china limité. Ba di progrès ba mba zo biso mena aibi so yemo ko aibi anwa. Donc il bayaka ba zubino boke kuna boke pe ko participer na réunion. Na réunion ba di progrès. Na réunion ba di progrès. Donc bo sangana ensemble bo sololi bo tie ba stratégie en place pour que bo lukato ya banditisme na mboka ekita. Ya to sangana na ba mumbele ba riolo ba kauka. So intérêt na bino ezalani. Intérêt na biso. Biso ke na leti biso ke na rapport la mbongo bonga intérêt na ngezani. Ma ke réunion ke na kilo mama mboka ya ndeni na mboka na landila ngota. Olandela ngote ndeni yo uza congolais lokola ngai uvanda na mboka olandela mama mboka te. Tolandela mama mboka mais mama président na to bien depuis que na kuna mama mbongo moi mike moi rené si la moi fils que moi mike abo mais la mama mai ndo kinaka kuna. Donc yo kendela no ga mbongo. Alors le loso ozui musala mo peut-être ozo futo mieux ou préférer otika no kopa mo ya di progrès. Oh na chika ko bozo ozui musala na mbongo na na kopa di progrès na chika. Alors ben convenient la ngweza la ni. Ils appellent risquant. Eza mama na risque. Netu kenda bongo bitumba pe buna makasi. Kala mamba ka kopa di progrès netu kenda baranya kuna balimitana. Sati biso na biso moka ba yanke mu comprenez pesa mi bitumba miso pe banji. Ozo luka okoma agent de l'ordre ou babengi di progrès. Aux agents de l'ordre, alors caché na yo judiciaire, est-ce qu'ils a bien, aux assure. Au côté déjà prison combien de fois? Non, au côté prison bah moko. Au côté prison centrale Yamaka lambala moko. Au salani. Mamboka mama biso ka bituma ya ba kikulu nanga o be kirika. Parce que depuis peu obanda no kulu na ona anini. Na bana kuna anika na 2006. 2006, toi en 2023. Au combien d'années? 2006, 2023. À 12 ans. Ici 12 ans. Parce qu'on a 12 ans ici. Bénéficie. Est-ce qu'il y a 12 ans, moi, na so boti pena moi na koli atambola rompe na yaya. Na ebi. Yo expérience à musala ozala ngo yangwana. Expérience ozala ngo ya musala yangwana. Alors musala ngo ememe lionini ifuti yoni. Ememe lota. Bon, on continue ka musala ngo pourquoi? So ememe lota metika. Ka so na zi musala ma bien na za mbongo. Mazanga te fils que mani inte mo 10 000 mani inte na chika musala ngo. Nicho musala bien zana te ma to chiki zate. Est-ce que vous avez déjà courage ya okendo luka musala? Ou ezela pardon. Est-ce que aussi sa classe? Si sa classe na suka 5e. 5e des humanités. Mais possibilité ça on peut continuer. Ma classe ana pe nga ko continuer classe ne wana ya barita. Retard net pour ani. Retard na visa là na ba université za ba mama mikolo batanga. Ba papa tout ça na papa mande fois pembe mais ya pe chiki botanga nae. Continue classe ana nga dana mwana buta dana mwana nakitanga zo classe mwana ngasko na piscine. Wana mwana au moins makambo zo lobao. Récemment na auto ya mandeko na biso mususu na kombo ya voilà le nom m'échappe donc to yambaye aipsenga pika mambo yo ipsanga nonga na débat na ngai na kozonga classe T ba raison oyo pesanga mais bozo bosanaki bana wana soki ba koli un jour ba kozana posa ba vivre pe na vie moko oeza ya bien alors bino ba parents tellement bozana niveau monté songolo est-ce que bike déjà mona so akomi na ba niveau mo réflexion pe ko mande mususu alors ko maîtriser mona te donc ngai comme conseil na pesa yo so possibilité ezala
ozonga chiki na boya pita na zonga so muta amonani afutela minavali atangisanga na zonga classe toyebi mpe baartiste ebele kutu akomi mpe mokolo azongi mpe 6e atangi azwi mpe diplôme totanga biso bakomba bato te mpo toa na biso na média tobona biso baproblème totanga me yo mo oyebi nayebi souplicité eza faiblesse te ezala nango place eza na retard te soki moto akongani ya moyen abimi afutela minavali azongisa classe na zonga. Et en dehors de ça, dans mon classe, est-ce que vous avez un salamo métier moko o yebi ya maboko o za maîtrise dans micho mechina ma musala maboko na ezati mais to debuya ka mkimki ma commerce mo loko chote kama nini moi loko mo te katana baba et puis ça go fils kembongo commerce ndeti yani ya commerce ka ya te ka msusu moi cop moi kopira moi la mama nini o te kana gambela mani tout ebika ya ngwa un cop nga ebi ya ngwa. Et ça t'est déjà arrivé au Képe église aux alara chrétiens avant comment yanketo au tikala pe ko banza mbete na vie banjambe te ni na kilo ndo so ebi njambe voilà na no kini pe église na catholique aux alara na servante moyembi ya chorale Sainte Claire munjimi ka nde banjimi msuba nde banjimi nyonso bazalaka na muta chorale te servante tanoki na koko na biso église. Alors qu'est-ce qui est arrivé pour que otika ko la nzela nzambe oya ko se retrouver na kiyanki? C'est là par rapport à kaka vini zalaka ba masa kaka aloni ka ba kiri ba camarade ya quartier kiri sala mabiso nzo pe to echa mutu ti le pe to chikala pe boye pe chikala pe mamu kiri ka yebani ba mama makala kashi na ope maman kombo etambwe na makala alolati pe gloire wana ope maman général bien bapete donc yo na ba général mususu toyebi ya nini boza grade moko ta grade mana ba onte ba baza ya police na za ki yanki ta ba grade mana différence des années différence des ba baza ya police ya armée na général ya kuluna ba l'état na l'état te na civil. Oui, bi ki ba jeune belé pe lelo bazo kende na bango ki soda pour que ba bunde l'école. Alors est-ce que ça t'est déjà arrivé ba benga yo pe ba intéressé? Na ba benga ngata. Mais déjà n'expose na on so OK ou ko formation, moi je pense que on peut servir pour la nation. Na kindi. So mutabe minga singa ki la police formation na kindi. Mais l'état ça kombo ati yango le boy sanga ki msaki soda yango soda mo uta kimba na soda ali na pass na taka série ti biso makala ai bila ba soda ba card simiti ba na taka série ko kanga siko a 5 chiffres. Bon bandi ko balandi bino mo bozo yoka général le lengeni azoko s'exprimer alobi na niveau makala awa la plupart ba soda ngati et lobby papa nanga Israël Mutombo que je salue en passant bosolo na politique papa coup de chapeau ngaite général ndalobi la plupart ya ba policiers ya makala baliaka na taka série donc ngaite. Alors bakondi c'est à vous maintenant de prendre les dispositions oyo ozala nécessaire pour que tokiti ça nini ça fait du mal biso musana biso oyo era na RT mais des fois obimande nini pour des fois ngapi nazonga makala pour na mona makala quand même faut totombola pe komi na biso nazama makala bien que na longwa na ngame des fois nazongaka. Alors bakonzi boluki la biso buchi la biso obeti la biso pena lobo na mesa pour que épidémie ou ekita que ça soit côté il y a ba policier que ce soit côté il y a ba yanké une fois que bino bo décider bo ces mesures moko en place et au salake épidémie oyo ekita na ville ya Kinshasa. Alors papa nangai na éviter ce qui mot de la fin na ko kozala nini na bandeko o ba Hollande biso partout dans le monde. Mot de la fin na ezalaka biso ba yanké poto chika musala na po muloko mambo poto chika musala mabia na kikuluna na pombo kande bonga to musala mo métier ba zo biso ba yanké bande musala ni si sabon musala ni si la on kati
ata biso ba dipogo mais tocha kimia mais kimia ngo tocha kulune ebunda makaka. Tu comptes laisser ce travail, mais il aurait manqué peut-être eza boostage. Mutu moko booster a-t-il au moins quelque chose en jeu pour que s'envoler. Eza bon so mutu mo monani te ya apesa moi ne fils que mambongo be mo débrouiller na chiki musala na. Est-ce que au moment peut déjà? Te na boma mutu te. Boma mutu te. Na zoki sa ne me na boma te. Papa ndi mo boma. Alors bateau yo papa wana. Est-ce que ebi ke makila o etanga on eza mutu na? Baza mutu na ngate po ba ba zoki sanga. To sa biso na papa no sata. Biso na biso ba kulu na to bone kiri boye ne to bunda boye. Qui dit ben zoki si yo ngapa zoki sanga ya ngo basikatisi ya ngo. Wana eza cicatrice ya machette babeti yo. Mais c'est cicatrice ya machette ici. Ok, alors papa na maman baza en vie. Papa na maman baza en vie. Alors bazula ko disposition ni tant yo poni na vie ya kozala yanke. Bazula bon ni destination de ni. Eza vie na ngamo comme na poni sentiment ngamo babi. Bango baperisa nga bayoka baloba kwa mefu na yoka na ngati siko babana ba batika. Oto za no conscient. Ah, bandeko, ça fait du mal. Tu vois, vous voyez, non, c'est kaboué, mais ça fait du mal pour Azajen Pelo Kwanga. Abini, ba parents bango mongo, ba lembi na bango. Donc, ba lobby, ba lembi. Alors, yon batiki asa la vie naï. En plus, aïe, peut ben inconvénient, ou peut-être ego comme il a mais azo ça là quand même, pourquoi? Pour Azana choité. Alors, bakonzi ya mboka, bo sala vraiment quelque chose et vous allez malamu mingi pona bande ko na biso oyo ba jeune na biso oyo tozo mona le po lobby ya mboka et simba minde pas ba jeune. Moi des fois bo excusez nga na lo bempe vérité, la plupart ya bakonzi bana bango bavanda na Congo te. Bon, tozasko un peu ouvert, bana bakonzi bilé bavanda na Congo te, bavanda ailleurs, bakenda kotanga ailleurs. Alors biso tozana na ba Congo yo peut-être pour na belé mais bozo sunga bisoté jeunesse en tout cas ça ne va pas mutu aussi sa classe na mutu atangi a commis gradué na mutu a commis licencié biso nyoso une fois aussi ici oyeno na WhatsApp vente en ligne donc ils ont bana souté au licencié au diplômé au gradué donc il suffit que aussi ça mon arabe package na statut ya WhatsApp ça fait du mal. Alors, il y a un moni bagé mususu, ba mona na bon importance ya otanga te, d'autre part to pe ça bon pe faute. Ba mona na bon importance ya otanga te pour misala ezapete. Récemment à dans le balanga komboté, la plupart ba to kenda déposer ba demande d'emploi. Je vous dis la famille na ba koko, na ba mama mikolo, ba finani, oya kufana ne tufuma pamba po komi o. Alors ndeko na ngai na biboye. Est-ce que possibilité et ezala ou yamba yesu na vie na pour eza chaîne chrétienne chaîne eza ya maman Tiffany Mokwa ou na pesi mbote en tout cas maman je t'aime beaucoup de tout mon cœur na pesi mbote en passant chaîne eza ya Mosali ya Nzambe c'est un artiste de l'Éternel alors est-ce que possibilité ezala ou yamba yesu si ça jina mais on peut pas maman beaucoup tanana maman ou yamba yesu na vie na yo so possibilité za lo pesi nga journée be chikana nga numéro o tu zwinga na mona ya maïs na mona mama na mota na mama munjimi ya église mama ezala pe bien. Alors ce qui nous a sali au grâce wana pour ça peut arriver question oyo eza répétitif na bandela yango presque na ba émission na nga nyonso na salaka oyo pourquoi parce que nazara na posa na yeba ce qui makambo bo bimisela biso ezo uto au fond du cœur na bino tu eza na ka po omoni caméra question eza boye ce qui nzamba sali au grâce lelo o bongoli mutema intérêt ya nzambe na vie na yo ezani nzamba sali na grâce na bongoli mutema terrain nzambe ezani zabeka bien na changer na changer na musa mela na musa lila ezapeka bien kose la endeti nini isala nzambe zebi atako kobeta mbone na église ezapeka musala nzambe donc oyeba po beta mbone na yebo beta en tout cas nzamba salo grâce na yebike na ba jour ezo na article numéro comme ça ngamo na charge na ye na zui jene tukini tipa maman na église na paroisse na article
peut-être maman oyambaye to comme ça déjà message pas maman déjà des abos maman ta la vidéo to comme ça message maman oyambayo comme ça ou expliquer maman ni ou akoko sala pona pour que encadre davantage alors oko singani na bande ko nyonso ba olanda biso na monde entier question ni za makasi fa sasa ni bande ko wana biso na mona si bango na kayanki azui décision atikani musala wana comme osalela na Nzambi bamoni ezala pe bien oyo napesi conseil kapa bamasala nga mpe batikali bampe so bako mosala na Nzambi bachange lokwa ngai nalinga o motema yango echange ezala pe bien donc osengi na bandeko baolanda biso partout dans le monde batia mpe na mabondeli mpe susu ezala bien ezala pe kaka bien batia na mabondeli mutema bampuye nga nika na mbongo so apuye nga te meloko mwana fiske nazwa mbongo te musala mabwe ezala bien na tika musala na njima pe na mutema na tika musala mpona libela na osenga Nzambe asala grâce po epe na bayanke mususu déjà batindeli bango bambongo bamisusu mpe oyebi ke batie na bango bainvestir na bango te batia mpe na business te bamisusu bazwi mpe na balar wana akuti mpe zan bacrée leche na ye atie mpe dringi na ye alali pongi mpe namoni mpe na donki avimbi mpe na mwa 2 jours moko boye mais abosengi mbongo wana batindeli yango pour que abose nayebi ye eza pe kaka bongo ndenge oloba mais yanga sikoyo naluka natyata meloko na fiske na balabala mpe na coin episanga ta mwa 10 francs mpo nazala mpe bafacilité asunga mwana na ngai. Voilà. Merci beaucoup ndeko na biso nga vraiment naza ravi nayebi ke na bajour oyo ezoya toya koluka yo pour que tokende pa mama alors so Nzambe olinga totambola mpe na caméra pour que bandeko balandi bamona lolenge nini tosala mosala tozo koevangelize to comme c'est la bino kaka message te to comme c'est la bino kaka vidéo te mais tozo koevangelize na manière na biso sikoyo voilà pour chaîne eza chaîne moko chrétien alors moi je vous demande la famille de vous abonner massivement na chaîne na biso les Nazariens TV et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater à nos prochaines vidéos ba surprise en tout cas ezebele déjà tokutana na basali Nzambe mususu ba homme de Dieu au bon monde peut-être na ba jour o ezokoya mais boutique à la connecter brancher boutique la biso ba pouce bleu et ça là bien et singa na ngombongo te et ba commentaire wana nde et motiva biso pour que tout ça sous musala malamu mingi koleka maintenant moi je pense que nous sommes déjà presque arrivés à la fin papa nangai jene mot de la fin ne gozani ou bien ça fait moi 2-3 personnes mbote ou ba mot de la fin na nga napesi kaka mama mbote napesi bamasa na nga mbote napesi mama na nga paster oyo boyenga so mama kombo nani mama Tiffany Moko napesi mama Tiffany Moko mbote me nazala na posa nga kotaka na mama ayidi nga yasunga nga mpe nazala mwa efiske mwa eloko natyaka na balabala epesa ngai mwa makasi ayidi mwana na nga mpona ntika mpe mosala mpona libela nango mpe mondimi ya eglise na ye conseil na nga kaka yango wana mot de la fin na nga yango wana. Merci beaucoup. La famille, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Mais je ne peux pas finir sans pour autant dire un grand merci à celui que j'appelle Zamar Chris Malamba. Les génies. Chris Malamba, big up. Je t'aime beaucoup de tout mon cœur. Voilà, la famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine quand avec le même plaisir. Ciao.